Soko zo sela nzamba solo. Monde ya ténèbres ebanga yo. Soko zo salela le vrai Jésus bien-aimé. Monde ya ténèbres ekobanga yo. Parce que na nzamba solo bakoka yo te ba obanga. Parce que nzamba solo azana yo. Ba do solo de façon tout bakoka yo te parce que ça la protéger na makila na Yesu. Ozoka. Deutéronome chapitre 28 verset 10. Tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est invoqué sur toi et ils te craindront. Mokili bakomula nzamba solo yo bondelaka. Bakore mari oazo ko invoquer nzamba solo. Monde ya ténèbres bakobanga yo batamuki bakobanga parce que pourquoi bakobanga yo bakolinga basalo mabe baboma yo basalo boy bakokote parce que yo ko za protéger pas Yesu Christ ko za protéger pas nzamba solo ya kola zebi sonde ko kobanga bandokite kobanga bakibangiste te kobanga ka ko dénoncer bisala molite parce que nzamba lola abatela yo nzamba lola bomba yo bato bazolinga baboma yo bango nde bakufa na place na nazo sakolo kola mosala na nzamba bato bazoluka baboma yo bango moko ne bakufa moko na place na yo parce que nzamba lo tika te ba adversaire no balonga yo nzamba lo ka kobundela lo Jésus Christ ko bundela Yesu Masia ko bundela o bien-aimé. Alléluia. Yango nzamba nazo sa musala nzambe mo ba prophétessement ko banga bandokite ko banga bandokite na banga subano fesina misina ko mona na mona ba ngone ba ya ko sa ko loka ko sa ba misina ba ngona banga na bango suwa ngote ba pakula ba poudre de longi ba zo loka loka bongo ba kimangisa ba pakula ba poudre de longi ba loka ba pakula ba poudre de longi ba zo loka bato ba zo ba loka ka sa ba zo ba sala ba sima ba zo chaka maboko boy ba loka ka bato mais ba ko kala bango te parce que ata ba loki yo zo protéger makila na Yesu ata nganga yimo ka kima ata satan moko ko simba parce que yo zo makila na Yesu. Non, le makambo bo solo bakimangisa balinga vérité de bato moki balinga vérité parce que vérité ça les ténèbres bato bali ba vivre na ténèbres na lokuta pona nini pona ba demeurer na makambo na bango mabe mais tant pole ko bima ton lumière ko ya ba linga lumière te parce que makambo na bango ko bima polele. Alléluia bien-aimé. Yango na bien-aimé na au troisième révélation na pesa troisième révélation bien-aimé nzambe ya pamula yo bokolo mususu na lali dans la série posera des nzamba ya ko ngai azwa molimo na ngai akena ko motanga makambo bien mais pendant que na se reposer molimo nzambe meni ngai na se retrouver na groupe ba mama ba kimbangiste ba ndoki naloba loko na kombo na ba mama la bandai ko luka ba bandai ko bavanda ki na kata groupe na bango bazolo ba makamba zaki ba mama la moneka ba mama la ba mama donc apparaître directement na kati ya groupe na bango wana na teki ko ba bébé zaki ndoto te zaki lokola réalité zaki ndoto te o non zaki lokola réalité nzamba zumo limo na yo amimi donc na zo sino ki na missionnaire na za kamuta molimo otina ka nzoto na za motinda mbi ya nkolo na l'ange de l'Éternel za mamima kanga pona ko makambo na na facilité ko ba vérité mutu mwa simba ngeza te mutu mwa bomanga ngeza te mutu mwa ata lokinga osimba ngote parce que na za na makila na Yesu na pesa vie na nga na Yesu vie na Yesu ya ngate comme ya Yesu na pesa nzambe corps âme esprit na nga nzambe na nga Jésus Christ na zarat de véritable tenda za rakati na nga no nous ba ko sele osimba na ngote na comme non lo ba ko bonisa nga na yebi ba ko na butu me ba ko na ba ngote bako ça de façon tout mais ba ça le monte parce que na protéger na makila na Yesu tout mon corps si matin nzoto na to si matin molimo na ngate pona protéger na Yesu Christ bien aimé nzamba miminga na ranyo ba mama ba kimbangisa ba ndoki na kuti bangwana ba mpe bazana bazate na ba biloko na ba bonganga ba mama mi basala ka biloko ba voyance ta ngala do ba ke na zona ton spirituel ya voyance ya komona eza ba voyance na bango kindoki te ngana zona ton spirituel de quoi prophétie moko ya mozindo donc na zona ko la missionnaire moko nzamba missionnaire moko nzamba zora molimo na ngakena ngabo na zona ko bango te bango siko ya kindoki ba ya bonzambe ezali ya bondoki pezali voilà mais ya bango siko ya bondoki na se retrouver nzamba meme na te ki roba pembe na ki na puissance moko molimo centre na kati na ba pendant que nzamba zo molimo na ngaba mama la bavala ki ba nzamba ki bangiste na molimo
baosa ba plan na bango bazo solo makono ke bondoki donc na moni ka directement na paraître parce que bazaki na puissance makamwe oh ça bazo bomba la moni bon la moni tantine na ngai je vis ma tantine na ngai na moni na monde wana ala ma pasteur na moni tantine na ngai na monde wana na kati ba réunion wana na moni bato na yebi na moni ki bato famille na ngai na kati ba réunion ba maman na ba ndoki na moni ba maman famille na ngai bato ba famille na ngai pe na moni na kati ba ndoki wana ba maman ki mbangiste ba maman ya bato ba maman mingi na yebi kwa ba maman mingi na yebi ngiza ki mbangiste na moni ki bona kati ya groupe wana ba maman mingi za ki ba maman donc ba moni ngana na moni na apparaître na molimo bazo bosani non bazo bomba ngana télémique à tout droit normalement makambo bosala na malasinga ne basala ka ba réunion ba bazo solo la ba plan la bonne ko bebisa bato nde bazo pesa ba information ne bazo solo la de la zomo makambo bazo sala quand apparaître wana na ko mona bongo ndesko na bandi ko gangela bango bandi ko gangela bango bien mais bandi ko gangela tantine na ngawana na mona ki bazaki na biloko moko azaki na ngwana soka pesa ka soka sala bango ndiko na ko bebisa ka ba vie ya bato ba pesa mission tantine na ngwana mona ki pe na mona ki pe na kati ya groupe wana bien mais na beta ki na dona tindi ki so na beta ki so ki na bandi ko gangela yo poza wa na yo pe na beti na maman pe na mola ke na esi maman yo soko tiki kindo kite komona nzambe to ko kena li felo yo soko tiki kindo kite ko kufa ko kena li felo bani ko gangela ki na nguya mutu ba mweba ni ngaza te botela ngai ba maman misusu wana ba chaka mesh te mais na molimo komona na mesh na kati ya monde bonga ténèbres balatara baza makambo ine be monde molile za makambo monde molile za makambo na kati ya monde na bonga molile wana bosa ba plan na bango bien na bani ko loba na bonga makambo na bani ko loba na bonga makambo bani ko loba na bonga bani ko gangela bango ba ko supporter ngati bolenga akomi ndenge nini ba ko kati bo supporter tia kozana Yesu ezelengi kozana Yesu ezelengi bandeko nanga kangama na Yesu solo no balo kimbangu te na balo diangena te na lo belo batu bakufa te na lo belo Yesu masia en mémoire d'expérience musoti la ko expérimenter te tawo le kibandoki na makasi ba bengo ndoki parce que nzambe soka pesi yo puissance le kibandoki batu bobanga yo bandoki bobanga yo ba mona ke yo zo invoquer nzamba solo bolenga bible exception nini le Deutéronome 28 verset 10 tango peuple ko mona ke zo invoquer nzamba solo ba ozana bobangi bobanga puissance na parce que nzamba solo na puissance à solo bien aimé dans le Seigneur Dieu m'a remis au taille ça comme au tabu na komela na mboka na place wana na kuti bakimbangi bazo manze bakimbangiste bazo manze bakimbangiste na babandi kimi bazo yema bande bango ya ko adorer bakimbangi ya ko adorer kimbangu wana bande bango ya kimbangiste ba prière na bango na bakimbangiste wana na bandi blo na bango na ko gangela bango na ko gangela bango na ko gangela bango bazo banga ngai bazo banga ngavo ndo bangi apela bandi ko tambola ni ko mona ko tana so kutana na makambo na nzela na kute mutu susu nyoka nebi kende la bima kama nyoka ba ko tina ba nyoka na butu ba ko bazala bongo so lobi ka nyoka batina nyoka na butu nyoka pa ko ngo si ba ko nenga te batina nga ba nyoka kombi ba dianga ba swanga nyoka ngaza kala ko no sangelo kote ako ko simba nenga te basina na Yesu so na muta so batina la to ba nyoka bidebe na komi ko tambola molimo puissance zo biki sabat na molimo les amotés sont dans la famille dans la carte groupe il va maman qui mangiste na banjo baso mande ma qui mangiste na mon tata nzambi soki ni nango mande maman qui mangiste wana bien aimé ni bandi ko na tiki bango na kangeli bango na kangela grimace bango na kangeli bango na komi ko tambola bien aimé dans le Seigneur na kutena bato mususu bien aimé on dit maté
nakuta na bato mosusu bien aimé balakisi ngai komona namoni banyoka surtout banyoka bakimangisi balingi banyoka base transformaka banyoka balingi banyoka makasi bakimangisi baza banyoka bien aimé namoni nanga banyoka mais bakimbangisi eleki mama kitokiza mabe bakimbangisi bazana banyoka bien aimé kondima te bangando na banyoka mama nzamba longola eglize wana aza na raison yango mwana nzamba longola badusu kati eglize kimbangisi bayo bayebi te baza bainosa balongola eglize kimbangisi wana nayebi mingi bainosa mosu bainocente baza na kati eglize nono bayebi nono vérité te mais mokolo nzamba kotouche ata bato mosusu bakomimaka na eglize lokwa nzamba abimisi ngai notambola puissance notambola puissance bien dati roba tembe notambola la puissance bien bato banga wana akomi andene directement namoni moto mosusu na miso fumu miso molimo bele azomona moto mosusu balatise banyoka bien aimé asa banyoka na ye asa banyoka na amoni nyoka lokwa bébé banyoka na ye moto mosusu bien aimé namoni bango kota mai bosema kamba basna banyoka bazokotore banyoka na banyoka tellement banyoka bébé pendant que nous sommes dans la nzela bien aimé na kati ya parcelle moko bo namoni mama moko bo na yebi bande mama na yebi ye namoni mama na dekina mbale na kati ndo bota TV ubiki babaluki na banyoka bien aimé na temi bo support nazoko avoir alors que vom bon moi la moso na yebi honte o mene bi vo moi moso pesa atete kama dépouillement moso le bamakamba dépouillement ala bakamamba mesh makamamba ni me mola moso ngo na moni ye bene na banyoka subo ndenge nini mama banyoka maza na ko bo support mama wana na ko so na bana bota TV baba luki na bango banyoka mama awa na moni bo bati ba mesh a partir loketo ko to ba comme na bango banyoka notela notela ba mola ngate o bota TV ngaso notela bango sukuna muli ba komi na bango banyoka bien lo pepe place awa loketo china sukuna ba kolo banyoka na muli moka va na kiti bota TV ba seka ba solola na ba mesh na yeme kuna nyoso kuna nyoka lokolo nyoso kuna nyoka mama na bana banyoka ba otela TV l'aise babalo na banyoka nateli kabo bamoni ngate directement na pesi mkongo na kiye nakomi kotambola nzama zo talisanga makambo bakimbangisa balingi banyoka bakimbangisa balingi banyo ezina mama ko pesa ba témoignage alobanga makimbango bela télévision mama wana abaloka nyoka mama wana komole balina ezina mama ko pesa ba message na YouTube notanga kuma mama la te mais maman la baluka nyoka aya la tina fenêtre ndako mama la baluka nyoka bien soko zina problème na mama kimbangisi na ndoka kimbangisi mute kimba tondoki bayaka mingi na nenga bon banyoka omona zo apike to asele ko so mais soko zina nzama so ba ko mo celebrity ngaba tindela ngaba nyoka na butu nyoka mundu nyoka zoki ni bakanga ngaba samba nyoka ba ko sanga lote pona na yeso so ngata na pesi message na mokili na pesi ba message na pesi ba message bana ko pesa message ba ko sala ngelote pwani pona na yesu mais yo zana nzambe to ko yako chamo noko ko lobelo makambo yo moni osamela kapete nzama peso ke nzama peso permission to yo bilobelo yo ko loba bien ba ko boma yo mais soko zana nzambo ngana sambelaka ata mutonga se yakitamati oni atamalasi parce que nala nzamba so nzambe nanga leki nzambe ya batu musonga batu belonga na yebi nzambe nanga za le véritable Dieu somo ndene ko sutuka na mona kina ko bikisa to suna nzela to so sa ndoki batie milieu mabe azandoki ba sake so geni so na bikisi agangi bikisi ngai bien oui tous basala nzambe
musala nzambe aza muta molimo banga basala nzambe kotala age ya mwa musala nzambe teke no musala nzambe aza muta molimo musala nzambe aza muta charnel te bonzoto aza mutu ya molimo aza muta molimo musala nzambe aleki ndoki na puissance musala nzambe aleki ndoki na puissance yo bandoki bataka mingi basala nzambe so pone bayebi puissance basala nzambe so ndenge ezalaka musala nzambe babulisaki mpona bato po ayebi kiasala nzambe me akokala bango ete bango basala nzambe musala nzambe alakelo mabe musala nzambe aprononce mabe mpona yobelema ekoma soki musala nzambe adeklare malamu na vino ekoma soki pa alukula mabe ekokoma basala nzambe asolo bandoki te asolo ndete nga na nzambe solo alobi mabe likolo na ye kokomela yo soki mpe nabi makambo asolo ya malamu ya bien mpona ekokomela yo. Alléluia, bien-aimé. On a qui troisième révélation dans ma tête, c'est qu'il m'a dit que c'est banyoka. Bakimangiste banyoka, banyoka, banyoka. Na simo ki mon cœur na banyoka, banyoka na banyoka bien-aimé. Bakimangiste baza banyoka. Batini na banyoka. Bakanga na bapuizo babomaka ba na molimo, bayela na bandako. Bakita nkosu na pesa message ya kimbango boy. Bayeli ngai bayelinga na butu bakoko kota na katanda utu parce que molimo nzambe ezaki na katanda na ki protéger na ba ange nzambe na Yesu Kristo molimo sana bakoko sangelo te bayelinga la bima bakoko sangelo te ala moki na bondeli bakoko sangelo te ba ki soute comment que baza mo beloko te baki bandoki baza bona makasi te ba ka grimace ngaso bandoki bazoya molimo nzambe la musangai bazoya lamuka mukosuko bakimbangiste bayela ngai na ba machete na ba nzete babomanga na butu na molimo pandake na lali nazoka bango nazomona bazo merveilleux oye banda yo bonga siko na lali na omona bona molimo no kasiko nzambe alola le vrai Jésus Christ aloba na ngai lamuka bazoya lamuka bazoya tala bazoya nzamba lobaka yo no yoka mongonga nzambe te foluka nzamba solo nzamba lobaka nzamba zaka baba te nzamba komeli bakanga munoko batekimangisi bakanga munoko na koma baba bakanga munoko bachanga soki ndi ba présence bachanga soki na lobaka kwa kuna na nzamba solo bakokanga te ngana okoma na 120 ans ntutu makasi pe 120 ans ote 120 me okoma bakoma bakanga te naza ya nzambe nazaka ya nzambe nazalaka ya nzambe bandeko nanga ba vie ya pasteur nazalaka no na vie na temps na baneko avant d'aller à Jésus-Christ, nous vivre vie au corps mutu nous nazaki na choisi de Dieu nazaki la distraction nazaki ko vivre mais à partir de âge moko boyende nzamba bana ko utiliser ngai nasala ba vie passée ba vie na ngai ya passé ya kalaka la bana ko sala ba vie na ngai nyonso to wana na change vie na ngai na koma mutu asika ata mutu ya bebisa réputation na ngai loba mona sa vie na ngai kala na koma musali na nzambe na koma musali na Yesu ntako simba vinanga azate bien-aimé yango nazo yebisa yo kangama na nzamba so to bazo ye na butu nazo mona bango na vision nzamba zo la sanga lamuka alba lamuka bazoya wala nzambe yo deja yo kama ngonga nzambe nzambe nanga bien-aimé koza na Yesu ezelengi kozala na Yesu bien-aimé ezelengi kozala na Yesu bien-aimé zanga na obata mokili ya mais Yesu Kristo na bomoi na yo obata bakino zanga na mbongo mezana batu lokuta zanga na yo batu zanga nzambe batu nyonso bayino na mokili me nzamba sepela na yo batu nyonso badeteste yo me nzamba love yo nzamba linga yo yango nya fin zanga na obatu mezana nzambe
po ya omemo musika bato nde ba oluka yo mwana nzambe alukaka ye mwana nzambe asalaka video ka bwebwete fo nzambe atinda ye amen voilà ezaki troisième révélation bien-aimé yango ozomona bino ntango ozomona bamama na bazoya bamama wana bazoya kopesaka bamessage attention na bamama wana bazaka bandoki nazolisa bino mpona mosala nzambe ozomona ke lumière ya télé ekutanaka te mpo ya nini parce que po biso mpe toza pole tobisaka pole bao balingaka pole te moto akoyelaka nzambe nanga ekiangani nzambe nanga ekiangani nzambe na yo nani sikini oyebaka wana nzambe na yo jésus christ de nazareti nzambe na yo yesu masiya ndeko nzambe na yo kiangani te kianga naza moto lokola ye kuta kozika na moto mokolo suka nzambe akotumbela moto mais yo sikoyo mwana na nzambe okobikisama mokolo na suka bango baza bano barebele contre me mosantu basali rébellion contre molimo santu mais yo poli nzambe asolo mokosu namona nzambe azoloba na ngai bazoloba na ngai yo kuta koselaka nzambe asolo yo oselaka nzambe asolo nzambe azolakisa ngaki nasalelaka nzambe asolo banda longo kimangisa vie nanga changeant nakoma komona makambo mokili pamba nzambe ndaleki nyonso na ngai zana nzambe zanga na bato mais zana nzambe amen. On est allé troisième révélation. Quatrième révélation, nous avons été pour la main qui m'a liste de bien-aimés. Yoka message pour bien-aimés dans le Seigneur. La lali, nous avons mis na réunion qui m'a liste. Nous avons mis manga mingi kune, nous avons l'accent maka, nous avons mis manga partout bien-aimés. Et ce que mon limon, ce que hier que c'est là mes manga, hier mon kami manga. Et on a baki à chaque fois on a un voyage spirituel. Nana ko bete la bino po fungola miso molimo po bomona nebi keza ba attaque eza bitumba mais toi na choité toi na mokila ba mokila mko toi na mokila ba ndoki mokilo ba tu mingi baze ya ko beba bana nzambe baza mokila mokilo mais nzambe li bana na ye bana ne bazali mingi combattre na ba famille na ba relation na ba tebele mais nzambe batela biso zoka nzambe batela kabiso soko sa mona nzambe union na famille ko zana na société. Ata maman na linga kote, ata maman na linga boma, ata papa na linga boma, ata famille na balinga kote, balinga ba boma, ba empoisonner ko na butu, basala ko boy, balinga ba komata ka bien mais yo kolela na ote. Zanga no libota mezana nzambe. Ah oui, zanga na yo libota mezana nzambe. Zanga na yo batu mezana nzambe. Parce que batu na ko bakoluko ba bomoko. Bomoko luka grâce na bomo ba koyepa na yo. Donc il faut que vous soyez fiers de Nzambe na yo. Il faut que vous soyez fiers de Nzambe na yo. Vous savez, il faut que vous soyez fiers. Nzambe non le faux Jésus, non le vrai Jésus, le véritable Jésus Christ. Puis tout le monde chose à on a mon kilo parce que tout ça appelé, parce que tout ça choisir de Dieu. Tout ça ban Nzambe. Il y a un tout ça bitumba parce que tout baby ça comme ça la boutou. Faut qu'on panza attends so bon so panza baby ça misala boutou. So baby ça qui ndoki bota. So baby ça qui ndoki kimangisa so panza. Moto na so panza. Faut qu'on panza ko baby ça misala boutou misala bon faut qu'on baby ça kango. Ko bela makila na Yesu Kristo. Ko bela moto na Yesu Kristo. Donc so bela makila na Yesu Kristo na moto na Yesu Kristo. So panza so baby ça misala kango. Toko baby ça misala ya ténèbres. Toko baby ça misala on a comment na Yesu Kristo. Mais il y aura ce quatrième révélation. Nzamba milingai na groupe ba mama kaka parce que ba mama baza ba ndoki basila ka ba kelemba balia ka ba mama kelemba yeso kopesi mwana yo okuno opesa mwana ye o balia ka bana na bana butu basila ka ba kelemba bali ko boma batu ba mama wana ondi matin ko muna butu mo zo lela mingi ko lekata na matanga zo lela mingi mama azoko bibuaka mama bimba mais ndoka ne yede mutalie mutu akufwala yede mutabomi mutu akufela keba na bato abenga na ki gentillesse yo to za muta bolingo ne ko bomisa motema bolingo ko bomisa faut la sagesse na nzambe zo lela problème na liboto zo lela passe zo lela osola kana na Congo osola kana na Afrique
oyo pesa ba information on ngai boye nana gite on ngai boye bazo ko yeba ba information pour na ko détruire vie na attention na batur sur la bonne Afrique yo quand zo na message pendant que nazo molimo nzambe zo talisa ngala mwana mwasi moko boye mwana mwasi wana sur la kana libota na ye apesa la confiance n'est pas maman na ye na ba ndeko na ye nzambe zo talisa ngala mwana mwasi wana aza jeune maman pendant que na oloba na monde na molimo za na mwana mwasi moko landa video oyo o solo la kana bata Congo na bata libota na yo bango nde ba salo mabe bango nde ba linga ba boma yo bango nde mutu bazo luka na nyenge nyonso mais yo zo néglige parfois ndama zo lobelo ozo ndima to ozo ba balata ka bango basaka non eza bango ndo monaka batu so monaka na ndoto balata bango bilongi na bango te ezaka batu wana bango moko nde ba yaka ndama alaksa ko bilongi na bango omoni mutu susu ko moni na ndoto soki balati ye nzamba ko lakso ki balati ye tingala zakabo soki mutu ye pa na ngai alati longa mutu na yeba alati longa mutu na yeba mais soki pesa ye na yebaka différence on na yeba ngo parfois nzamba zo tali soko bandoke libota na tanso ndeko na mosta tanso mama tanso tata na tanso bandeko na ba cousine yo zo néglige ko kufa ka lokwa lipa ba ko boboka bo nzamba zebisa ngana so tsala très attention mutu zo na vidéo souffrance na vie na yo otinda katinda bambongo e makabasala ka bambongo bando ya poto mona esengote bando ya poto mona nelo kama lamu te vino kabo bakanga vino na molili pendant que nolo banza ma hotel sanga mona mwaswana molili wanza me pesta ngame pendant que nolo basubo ndo ko molili wanza zo ko souffler ngai za mona mobali moko awa ko landa video oyo a souffrir mingi na mokila poto a souffrir mingi akamu mingi zo marcher à chaque fois que on se décambe zo simbate au sola kana ndeko moko mobali au sola kana ndeko leto so za kuze ton frère non mais au sola ndeko moko mobali ndamba sanga tika ko swana yene mutazo azo saki makamne beba yene mutaza jaloux contre yo mais azo solution na ki gentillesse pendant que non solo soko la ni message ezayo molimo nzambe ko tuta yo ko sentir molimo ko sentir pour ça ko lela soko la ni message ko sentir pour ça ko lela ko sentir pour ça ko lela ko sentir loko moko boye ko sala yo tant ko ka message voilà les on les signes les messages na yo mais mes quatrième message moi molimo nzambe de la ta kinga mapesa ma message quatrième message biso za bata molimo ngaza ka muto molimo o ezala ko papier na muto molimo voilà bien mes quatrième message bien aimé le message nzama mimi ngai susu na ba réunion ba kimbangiste tellement ba kimesa bunsanga makasi nzambe kaka na laksanga na bango to bazo ko seba kanga ba singe ba kanga ba ndede ba kanga so ko ba sala de so to ba kanga sima na moka de nzambe ya ko délivrer nga si ba sali bo sebe nzambe ya ko délivrer nga parce que naza ya nzambe anza nzambe ya ko bisunga nga ya ko délivrer nga ba ko kanga te bébé na moni bango ba ye ba kibangiste wana na nzama miminga na kati ya réunion ba mama na kati ba réunion ba mama wana bien aimé na se retrouver la kati ne bango bazo e bate bazo mona bango ngaite bazo e ba ngote ba osu ba kanwa kindoki ba osu nzama munene ba osu la makanwa kindoki ngana vanzu wana ba ko bazo mona ngamo sala nzambe na zaki wana mais invisible ba mona te ayi ba famille nga bazaki wana na batu musupe na yebite bandoki bazaki wana ba osolola monna bato famille nga monna bato nyoso tunga ba mama misu na yebaki bango te ba mama misu na yebaki bango baki mbangesa bango tu bazali na kati ya réunion wana bien aimé ba osolola kama kindoki mukonzi bango ya mwana mwasi wana mukonzi na bango zaki mwana mwasi ya soloba azobisa mama moko nga na yebi azobisa mama na mikolo biloko la saison ningana biloko so dingana pona biloko so dingana pona azo mama ki biloko le so dingana pona ngana zo dingisa biloko le mona prière azo ba mona na bino azo dingisa ka biloko la biso yoka lisolo bine mona na bino azo dingisa ka biloko la biso biloko la so dingana likola mona na bino azo sa mama wana poko siko bien aimé ngasi ko la zaki wana ba mona ba ngate mama ndenga zo makamune na zaki na bazo nazo wana bazo barene bona bazo mona ngati nazo yoka makamune so bosanga nazo mona na bazo kala bango te na ba plan la monde ba linga ba sala ngama bazo mona ngaite
net donc ya nzambe aleki bandoki na puissance nzambe soko za ya nzambe bandoki bobanga yo bandoki bobanga yo bolo ba mabena na musinga metango ba liboso ba kokati ba lenga bobanga yo parce que on nzamba solo nzamba comme c'est invisible on met ba place ba comme c'est invisible on mona te bien bolo ba ne mama na biloko la biso awo ezo ningana ka bandoki mama bandoki baloba biloko la biso awo ezo ningana ka pona mwana na bino azo ningisa ka biloko la biso mwana ngone nani mwana nengai ta bazo makamna nganga na zaki wele bazo bateki ngana za wana mama kitoko wapi sikoyo mama osko azo bisisko bude oh ngasani ngaskula sai azo biloko bazo juger pour nini mwana na bango azo babies mwana na bango ndengai azo panza ka biloko la bango na monde ya ténèbres bakindo kina bango mama wana bibonga la bango bulunga azo ba prière na ngazo ningisa zo babisa bisana bango shika baleka bash to ko panza mwana kombo na makila la Yesu pendant que na olo ba botika te nzama panza ngoli susu na kombo na Yesu Kristo nzambe na nga panza bisana bango a panza biloko bango makila na Yesu Kristo panza bango détruit bisana bango na kombo na Yesu Kristo makila na Yesu Kristo makila na Yesu Kristo panza bango bien aimé kitoko wapi molimo zelengi et makama molimo zelengi surtout so na nzamba solo et kitoko makasi bien aimé so na nzamba solo okomona ndoki pamba so na nzamba solo okomona ndoki kebike so na solo na nzamba solo banga de l'eau na nzambe bien aimé dans le Seigneur na badika do kama solo wana mama so blâmer maman sona kasi mwana na binote azo ningisa ma comme biso azo ningisa bilo na biso bakombo chasho bakombo ningisa mais bien mais otaka na oseka na ngala pandika na otala bango otala ka bongo na nzambe na ngana makaboni bazo sala mona nzambe na minga azo tala ko so so pamona ngate nzambe na zambe maki Yesu Kristo na ngala biso ndeko et après wana na komona bazo ko juger maman sona pa nini mwana na bango azobe mwana bonde ngai la famille azobe simlo na mwa kindoki mais maman la nelo ko lubate mala moko kaka na kati ya groupe na mama mwana bitumbe bandi babunda babini basa ba conflit mama ba yoka na te bango la bango ba yoka mo ba yoka moko bitumba babunda na bango la bango bisuba na ba bag na bango ba protection maman baza mystique on dit maté so comme on est normal pour na moi au moins tu mutaza na pasi tu mutaza aza malamu te azo souffrir nzoka ne yemo ko luki souffrance na yemo ko luki souffrance na ye kintokele ki mo bonza te souffrance na subano bana ko boma bato ozwa nini bana ko bebisi ba vie bato kanga ba vie ndeko no zwa nini mama ozwa nini ndeko na bozwa nini bobonga rapete pour ni andeye nzambe lipamboleza na bangote mais mutu so za nzamba so bokanga bosa tuma opambo makaka kwa nzamba solo ana nzamba solo le sino so za nzamba solo ata bakangi bokolo bobonga no kana vie parce que destination na yo les enfants bonga parce que ana nzamba solo nzamba otiko souffrité nzamba otombola yo nakata ba mama ki bangista na bango la bango ba yoka na te bango la bango ba bundaka bango la bango ba binemi bango la bango ba conflit bango la bango ko bitumba bien na mo ba ko ko bunda na kata église na kata ba église kuti na kata radio ba ko ndoki wana ba vana mimi na ste ba komi ko bunda bango na bango bien aimé na bi nzenza mazo tele sango so bango mo bango la bango mo ko ne bazana ba yoka na nante bango la bango makambo bango la bango moko bayoka na te tena ko sutuka nzamba bitango tozo bonde la biso bana nzambe to bebisaka biloko molili yo mona ko bonde la bwana ozo panza biloko mingo zo bebisa yo bandoki liboto no ba otika ote poni to ozo bebisa bitango zo bonde la prière na yo e bebisa e délivrer batu mingi na liboto e délivrer batu mingi bakangama yo fo belela ka makila na Yesu ndoki ko supporter makila na Yesu te ndoki ko supporter makila na Yesu te bien-aimé to ko mo ba ko fino kingo na butu ba ko solo mabe na butu belela makila na Yesu obeli makila na Yesu Kristo makila na Yesu moto na Nzambe moto na makila na Yesu na Mungu wa molimo mo santo ba ko kate ba kima
bakokati bakokima bakodisparaître bakokosupporte makila na Yesu te. Belela makila na ntongo lingo lia biloko bela makila na Yesu. Avant lia biloko makila na Yesu nzambe makila na kitaka biloko pambola biloko et purifier biloko parce que bible autres ça autres déception du makila na Yesu makila na Yesu masi est purifiaka makila na Yesu masi est purifiaka et sukolaka o beli makila na Yesu kusaka biloko bala na yo o beli makila na Yesu kusaka kata ya mayo ko sukula ok ko sukona douche ko sukula ka boite avant le bilama na yo déclarer maloba priez mai oyo koma makila na Yesu Kristo et sukula corps âme esprit nanga alléluia makila na Yesu Kristo bandoki bakoka ngo te okoyoka jamais ndoki na prière abela makila na Yesu asia okoyoka jamais ndoki abela makila na Yesu akolo bale makito yango futo bela makila na Yesu to bema akolo bale kala munoko bo betaka komba prière abefe akobela